Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV. DKS oye! DKS oye! Pharmacien oye! Pharmacien oye! Pharmacien oye! Yerusalem oye! Yerusalem oye! Yerusalem oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye!
Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Mokolo tozelaki nde yangoyo. Elonga ya papa diangenda kuntima. Na mbala ya mibale na likama oyo ya liwa asalaka mardi le 29 juillet 1958. Nous tolobelaka yango tata Molimo Santo akita na luyalo na ye ndenge nkolo Yesu asengelaka yango na libondeli na ye. Tata tika bokonzi na yo yeya tuena kintwadi yesedi to tata mfumo mbanza tata nloengisi tata nsongya nzila mfumu ya Yerusalemi mbangi ya kimona meso mumawonsono mavyo kanga ye mavanga manga mu Yerusalemi wena yetu kintwadi tulombele kwa sedi yetu tata mfumo mbanza ututena tubanza uvana kembote faki bika twakubike no moko twavana sedi yetu kiambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velila munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velila sedi yetu lendele kokuvwana muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velila tuena kintwadi ye tata nzambi diambu di nikuninza ekuma di moneke nevo di angitukulu kadi nzaize ivo nzambi kamonika angako nzambi kalendi kala muntu ko esungula nzambi kalendi kala muntu wankanda wandombe wavwesuka ko banka kabatelevo mpeve ya nlongo yembe ditubokelevo pigeon yandi mpeve ya nlongo bavila kanevo tuka muna semo dianza enzambi wakivovila diovo tuvanga muntu mukifuani kietu diswangu huna utosilwa nsilu kwa mfumoto Yesu Kristo vokuenda kakwenda kenda kutulombela nsadisi impeve ya nlongo ya kedika ilemba ninzatambula kadika banzeiko bonso buka nwanu suna kuzulu na telumbukia unu tata mwanda velela tata Simoni Kimbangu kabambiki likimpwanza ko weti tata mananwanu swa kansi yandi mpe ukakivovila mumkanda Yesaya mukapu kya makumi ya yetatu munzila ya 13 yandi votuka muna kimbadukulu mono kwa miinzambi tata Simoni Kimbangu vovelejo kadi yandi inzambi semya zulu yentoto
wena yeto kindwadi wunu le 12 septembre le 29 juillet wena yeto kindwadi munye luselem kayoye leko yeka mweni mpe wonga wafaika kunganda tata Mwanda Velela oye nzambi yantekela kwa ngatu nzambi nalanda kunimba ndimpe kwa ngatu yandi wandete yandi wantsuka tata Mwanda Velela tukulombela tutela mana betu bana tukubana kyambuti thank you. Mungu mwase ye mwana ye tata Mwanda Velela Pesi micro na bandeko na biso ya DKS.
Na kombo ya Nzambe tata, Nzambe mwana, tata molemo santo. Nzambe wa biso, tata simoki moko kiangani. Tozong seli yo merci pe matondi, pambate, o bateli biso malamu. Tokomi mokolo malelo, o tozaki na likanisi te ke tokomi mokolo malelo. Na yango tata molemo santo, likambo eza kopesa biso pasi. Na kati ya DKS, eza likambo ya aksida ya papa na kunda Masango. Nzambe molemo santo asali aksida na kunda Masango. Sango epanzani, bato bayebi ete papa Diangenda asali aksida. Tango oyo boye bakei na papa na hôpital ya Tumba. Kuna na hôpital ya Tumba bakei kokanga papa na agrafe. Agrafe yango ezalaki agrafe a papier. Po bamonaki motema pasi balobi moto oyo soki abiki akokontinue œuvre ya tata na ye. Tosala nini? Tosukisa moto oyo. Kasi Nzambe lokola tikala baka Nzambe akokufa na bato baboma ye te, abikaki. Bazwi papa bakei na ye. Papa lobi, oh, ndenge nini likambo oyo boye ezosalema na ngai boye? Nde lelo ekuzongeli biso ba département du ministère de la santé. Tokanisaka yango butu pe moi. Likambo basalaki papa Diangenda bon samaritain. Bon samaritain, tango bamemi ye na hôpital bapesi basalisa ye abiki. Ezali likambo nene. Ekomi que papa Diangenda kutima Nzambe molemo santo azala mal soigné. Likambo epesaki pasi mingi. Nango tokosenga na yo tata molemo santo limbisa biso bana na yo ya département kimbangi sa santé pe biso bana na yo ya mokili mobimba. Limbisa biso papa, limbisa biso papa. Tikaye ke mokili o mobimba eza ya yo. Moto ya bongi ke mokili eza ya yo azate. Tata molemo santo, tata simoki maukengani, tosenge na yo na mawa na kati na mitema, limbisa biso papa, limbisa biso, limbisa biso. E tozongisa biso na kati na motema na yo. Mipepe mabe ozo ya pemeni longola nyonso tu. Olobaki ke bomoni eloko na lete na makolo. Olataki chaussette mibale yako kesana. Lelo na kati ya Lingomba toza pe ndenge mibale wana. Yolobi ebongi na biso to kabona kaka. Kabola biso papa. Kabola biso po bilako yo ye na ngopo na biso to sepela. Yango tata molemo santo toyi kosenga bolimbisi. Olimbisa biso, olimbisa biso, olimbisa biso. Chorale ya DKS bopesa manje moke. Entre-temps, tozo kenda. Kino tango nini ekolo na kozwa kimya na bombo ibanga nako nitunaka ekolo soki nazali ekelamu na yo kino tango nini ekolo na kozwa kimya na bombo ibanga nako mitunaka ekolo soki nazali ekelamu na yo yawe ekolo
yoki maloba ya banjelu ndenge bayembi koloba ye topambola biso liboso ike tokufa mais tomoni ke tango ekoki okabola biso tango ekoki okabola biso baoyo bayebi yo baza nsima na yo basalela yo bakumisa yo mpo yo okolongwa na di tata mwana mpe tata molemo santo amen. Formation Nzambe mwana pe tata molimo mosantu papa Simoni Kimbangu Kiangani nzambe wa biso bana na yo ba pharmacien ngai na ju président biso papa Chambuyi aza empêché ngai nde na landaka ye vice président yango wana tozana papa secrétaire tozwi maloba ya ba pharmacien bato mosusu bakokamwa bakoloba ndenge nini ba pharmacien bakoti na likambo oyo papa nga nazali témoin oculaire na maloba na yo moko nzambe wa biso tata molimo santo olobi ete nzambe nde apesaka mayele na badokteur oyo ezali komona mpe minganga po ebasala kisi mpe baswaniaka bino nde yango wana mokolo oyo yo tata molimo mosanto osalaka accident na nzoto ya papa dia ngenda le 29 juillet 58 solo bamemaka yo na hôpital me na hôpital ntango pote epasukaki nini batiaki ezalaki bakisi papa eutaki na kati ya pharmacie na fusine wana ebimi nde baye kotya bakisi nde biso tomonaki tokoki kotika bandeko na biso badokotolo boye te esengeli biso mpe bapharmacien toya mpo topesa lisanga oyo epai ya tata molimo santu maboko yango wana nzambe na biso tosengi ete likambo oyo ezala officiel ekende mokili mobimba place bana na yo bapharmacien bazali mpona koya kopesa yo maboko likambo ya monene ya motuya tozali na botongi nkamba Yelusalemi ya sika likambo yango eza kaka mpona kimbangiste te me ezali mpona motu mwindu ya mokili mobimba soki nkambe etongami mutu balobi kimbangiste te olobi na biso mutu mwindu nde asepeli kitendi ya mwindu papa elongwa de biso mpe mbongo ya oyo paracetamol ekota na kati mokili mobimba papa bana na yo bapharmacien bazali ebele na kati na mokili esengeli na bango barejoindre biso mpo ete lisango ekende yo moko soko olobi mongongo papa eza na mikili mwa poto nyonso bapharmacien bazali bakisi ezali ekoya neti boye efale démonstration ya kolakisa kisi ya kotiango wana ndenge bawana ekotya papa yango wana nzambe na biso kobosa na biso na likambo wana te likambo ekoma officiel epanza na mokili mobimba bapharmacien bayeba ete solo ezali maboko ya tata molimo mosantu kaka na martele lisusu respect eta esengeli bana na nzambe mpe bato na nzambe chaussette bleu na chaussette noire papa luvambanu bato bayembaka nzembo wana bangubu wana bana Yelusalemi koyembela biso yango tokozwa yango bakoyemba luvambanu tulombele papa respect kota na kati na lingomba satana azoka nzambe te satana azoka nzambe te luvambanu bana korala Yelusalemi opesa biso nzembo wana s'il vous plaît. Waukamwene nzapa yeti kwiza
Merci, Coralie Yeluselemi. Papa, Oyoki Yomoko, Maleli na biso na nzembo. Dodokolo papa, Dodokolo, Tata Mwanda Velela, Kufikantango. Kufikantango mpasivo, bana banzambi, basala salu. Kwa ngemosi tata nzambi, bana na nzambe, bamonana. Kiantasa kimbangwe. Kiantasa kimbangu. Moko na moko, azozongi sa réponse na mutema na ye. Imbangu di Afrika maswe kama ya to. Moni papa, de kambo ye bomba mina kuku, yo bimisa kamote, bimisa papa, Dodokolo, satanazaga aventurier makasi. Azo kotisa mpitakani. Azo bouleverser makambo ebele azo tchabiso na mutu. Biso to salama na satana te. Naza témoin oculaire auriculaire. Le 30 juin 90 na matete nazala. Betatolo likambo wana papa. Satana akoki kozwa mutu te. Mutu pe akende pai na satana te. Kabola bana na tata nzambe na batu na nzambe. Kabola bango papa. Tata molimo mosan. Boyei na yo tapa Simoni Kimbangu Kiangani. Ezali pona kokokisa. Maoyo nyonso batata balakaka biso. Olobi na biso na suka. Boyoki toyoka kiyo tata molimo santo. Kokisa makambo wana. Kokisango. Satana ka vempoka kenda kwa nda. Mukolo mususu na nda kwa nzambe. Temo kiler toujours. Ba telemisi faki abeti miziki. Ba telemisi ba mama. Buto tala papa yo telemi na nzembo ba mama. To sutu kibiso papa telemi pona ni. Tangu to bimaki libanda. Maluba nino lobaki na biso papa. Olobi bolimbi sanga ibana na ngai. Soki na telemaki par surprise ndengwana. Pambate na benga kende ko benga na satana kende musika. Je suis témoin. Tozalakiawa. Nafanda kana nkamba papa. Ezalakiawa na bambouima wezo kotati na lingomba. C'est le diable. Le nœud de problème. Satana kotele. Katule dunkumbo yuna tatako. Bebe sangola. Zee kwako papa. Muna kinzambi kiako. Idina papa. Merci. Merci. Nengo kotsa bisobana. Ba pharmacien to sengi papa. Ezala officiel. Mokilme mba yebete. Tata molimo mon centre. A sengi na ba pharmacien ya mikili. Tous les 5 continents. Baya basangana na ba pharmacien ya Kamba siège mutu pona ko pesa tata molimo centre maboko. Bonne fête d'anniversaire du 29 juillet. Merci tata molimo centre ici na komona tata mwana pe molimo centre. Ta mwana pe tata molimo centre. Papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe molimo centre. Biso bana na yo ya ba technicien o tozwami kati na département de transport. Tozwami liboso na bino na mokolo malelo na ntina ete biso nde tomemaki bino potokomisa bino na lieu d'accident. Avant ete bandeko na biso ya minganga baya pe ba pharmacien ezalaki liboso biso ba chauffeur ba conducteur. Oponaki biso ete tokomisaka bino na ba lieu d'accident oyo bosalaki tango nyonso bolataki banzoto ya bapapa mvoala. Papa Fumalongo, papa Simon Kimbangu Kiangani. Mokolo malelo le 29 juillet 2025. Tozali kokanisa le 29 juillet 1958. Papa, tango sopaki makila na mokolo malelo oponaki biso ba technicien pambate. Papa Jean Kalamvuila, ye kaka azalaki technicien, ye kaka azalaki chauffeur, ye kaka azalaki photographe, oyo ponaki kotambola kana ye esika nyonso. Na le 22 mars, opesaki biso devoir tokota na monde ya recherche par rapport ya ba accident na bino. Papa tokotaki na monde ya ba recherche. Toye kotala le 29 juillet 1958 au 29 juillet 1991 et ça là qui 33 ans.
ozalaki na ozwaki maloba na nzoto na yo ya mibale ya papa Diangenda kuntima olobi ete likambo oyo na nzoto oyo na kokoka lisusu ko continuer kosala yango te esengeli na changer nzoto nzoto ochangeaki yango oyo ya papa Simon Kimbangu Kiangani. De quitter le 29 juillet 1991 tokomaki le 29 juillet 1992 te ochange nzoto olati nzoto ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Tango lataki nzoto ya papa Simon Kimbangu Kiangani na le 29 juillet 1992 tozalaki na yo awa na Yerusalem. Lelo ekomi 2025 osali encore 33 ans. Tokoti na monde ya recherche. To calculer 33 ans de quitter 1958 tina 1991 et pesi biso 33 ans. Ba mathématicien balobi 3 x 3 9. Ba chercheur balobi 9 eza supériorité ya bonzambe, chiffre ya bonzambe aza plafond. Ezali yo papa Simon Kimbangu Kiangani. Banda olata nzoto oyo olati lelo ya papa Simon Kimbangu Kiangani, lelo okokisi 33 ans. Likambo ekanami na mokili, likambo elobami na mokili, makambo eyokani na mokili. Kasi lokola ozali nzambe, lelo ezoko totaliser 33 ans encore de quitter 1992 kino mokolo malelo 2025 du 29 juillet au 29 juillet et totaliser 33 ans 3 x 3 9 9 supériorité ya bonzambe. Ezali na nguya na yo opesaki biso ba technicien ba membre ya département de transport autorisation ya kokota na monde ya recherche. Sani ete yonde papa Diangenda kuntima. Tozongi na monde ya recherche toke kotala na 1900 ans. Papa Simon Kimbangu na nzoto ya liboso olataka obotamaka na 1887. Na 1900 ans okokisaka 13 ans. Okendaka na mama Kinzembo. Okendaka na bozongi okekokwea na libulu ya kungu. Mama Kinzembo atuni yo, oh, pona nini yo uti na libulu ya ndenge wana nazalaki na makasi ya kubimisa yote. Kasi obimi, nani abimisi yo, pendenge nini okweyaki na libulu wana. Papa Fumalongo oyebisaki mama Kinzembo ete na uti kolanda bandeko na ngai batu mwindo. Esika basalelaki boloko, esika basalelaka boloko ya 4400 ans tango ekokina luka procédure na kobimisela bango na boloko wana. Boumbu elakisami ete tozui indépendance na 1960, 60 ans après. Soki tozongi sima na 1300 ans, 13e siècle, olongolaki nzoto elembo oyo otiaka na bamindele oyo epozaka oyo emontraka ke bokonzi elingi kokende na moto kingandi, bokonzi ekomi na kingandi, olongolaka yango na 1300 ans. Bamindele babandi kolanda yango étoile oyo eplantaka bokonzi ekimi elongwe na mokili na biso babandi kolanda yango kino bayaki kokoma na 1900 ans nde baye komona ke eyaki ko s'installer awa papa Simon Kimbangu obandi musala. 1931 na 1910 soki tozongi sima olobaki na bambuta ete na ko préserver nzoto mosusu po nzoto oyo na lati ekozala torturé et manipulé par rapport ya musala na bandi. Musala obandaki na 1900 ans omonaki ke okozala torturé manipulé epa ya bakolon e olobaki oko réserver nzoto. Na 1918 obotamaki na nzoto ya papa Diangenda Kuntima Joseph. Na 1931 okokisaki 13 ans olobi ete oke kosala voyage kotala esika bato moyindo batikelaki bomengo mayele oyo pesaki biso na mbanza Kongo. Okendaki na âge ya 13 ans. Tango komi na mbanza Kongo otali osololi omoni lolenge nini ya ko récupérer biloko oto bosanaki sanduku ya mayele oto tikaki na mbanza Kongo esika tolelaki miel pe miliki. Olobi ete procédure ya ko récupérer yango il faut avoir 60 ans. Tozongi na 1931 ozongi kino na 1991 le 29 juillet olobi ete na nzoto oye kosimba te. Or que na plan na yo yebaki ete kokisi 60 ans encore. Lokola 60 ans liboso ezalaki pona indépendance, 60 ans mibale ekomi il fallait indépendance spirituelle, tozwa bosomi mayele oyo totikaki na Angola tolata yango. Kasi gouvernement ya deuxième république efoshaki na parlement bambuta ya parlement
balobaki basalaki conférence nationale souveraine o ebandaki na mokolo le 30 juillet 1991. Tango bakoti ba mention ebandi, mention moto oyo asoulevaki mention ya koloba ete totombola kombo ya papa Simon Kimbangu bawololaki. Mercredi ezalaki le 31 juillet 1991, tango bazongi bayekopesa yo rapport na nzoto ya papa Diangende olobi ete qui sans rien à faire, conférence nationale souveraine ekobima 0. Effectivement, ebimaki 0. Papa wana ezalaki na 1991, papa nzoto ya papa Diangenda okokisaki 60 ans. Depuis 1931, kino na 1991. Laki na nzoto ya papa Diangenda pe papa Kisolokele boyokanaki. Likambo tokangaka na 1900. Likambo tokangaka centenaire ya Lingomba ekosenga tokoma na 1921. O prévenira ki koloba ete awa yo kokisi 13 ans encore. Esengeli boluka lisusu 60 ans ekokisa mandenge nini. Papa Dialungana bokangi likambo ete papa Dialungana yo lokola ozali tata ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Yo kende kosala accident na Mankima. Papa bozal bokangaki likambo na 1964. Na mboka mokonzi Kinshasa. Oye na yango na nzela na Mankima o ezwami na village Fuma na territoire ya Kasangulu na district ya Lukaya osali accident ozongi lisusu na Kinshasa olobi ete makila na ngai etangi. Lobi ezalaki le 10 juin toyaki apona ko célébrer le 10 juin osalaka accident na Mankima. Papa Fuma Mbanza papa André Mbenza Kiangani olobi ena ba musicien ete ba musicien tina bokokiseli 5 jours ya fête boyebi yango ezalaki po ndeli kambo na yo eyebana na mokili. Ba musicien bazalaki surpris kasi bayokaki pe yango te pamba te biso bato tokendaki kosala recherche ya likambo wana tobimaki kasi tozalaki na réserve ya koloba likambo oyo lokola ezali niongo ba musicien pe babengani ndenge bazalaki na le 10 juin bazongi lisusu na nkamba yango tobimisi yango. Papa na le 10 juin 1964 osali accident. Le 10 juin 2024 okokisi 60 ans. Nzoto ya misato. Na 13 ans osali accident. Na 2024 okokisi encore 60 ans. Plus de 13 ans de naissance na yo epesi 73 ans. Papa Diangenda Kuntima na 13 ans ake na Mbanza Congo. Tango okomi na 1991 okokisi 63 ans. Non, 73 ans, parce que 13 ans plus 60 ans. Papa Simon Kimbangu na nzoto lataki ya liboso. Il y a 13 ans, na 1900, okokisi 13 ans. Tango tokomi na 1960 et totalisé 73 ans. Tango osali accident ya lukulu ozalaki na 40 ans, na 4 mois, na 7 jours. 40 ans na 4 mois ezoko signifie biso 4400 ans makila na yo esopani po ete biso tokoka kosikolama pamba te na mokanda mwa Nzambe elobi ete soki pona makila te bolimbisi ekozala te na tina ya makila nde tosikolami. Papa Fumalongo na mokolo malelo bandeko baminganga balobi bandeko ba pharmacien balobi Lingomba azali na maloba biso bato tomemaki bino biso bato transport biso ba technicien bato tomemaki bino poto komisa bino na d'accident tosenga katango nyonso bolimbisaka biso na itamboli na lobeli na kaniseli pamba te tozaba évangéliste tango tozali komema bandimi ko huta na bango na bisika to esengeli to te ya kabango ko apprendre bango connaissance ya likambo o bazali koliwa koluka na Yerusalem biso nde tozali batei ya liboso. Papa tokosenga ka bolimbisi na maloba na biso na ekaniseli na biso na etamboli na biso tokosenga ka ezali mosala ya pasi yango tozalaki na yango pona kopesa na mokolo mwa lelo ya le 29 juillet 2025 tosukisi boye na kombo na tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Oye! Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo to invité Révérend Matondo opusa na liboso pona maloba ya Lingomba.
oya tata ya mwana mpe tata molimo santo batata mpe bamama tofukami awa liboso ya nzambe na biso na ntina kosala déclaration ya lingomba tokosala yango na bankota mibale yambo na français nsima na lingala na ntina ete mokili tina mokili ya misika bakokolanda biso. En ce jour du 29 juillet 2025, où nous célébrons le 67e anniversaire de l'accident mortel qu'avait connu notre Dieu, le Saint-Esprit, en la personne de Papa Diangenda Kuntima Joseph, en Kundamasangu, dit Lukulu. Il nous est donné par une circonstance particulière, décrétée par sa divinité, Papa Simon Kiangani, de nous retrouver pour la toute première fois ensemble ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbango. Ce mot, c'est un mot de soutien à notre Dieu, Papa Simon Kimbango Kiangani. Tous les croyants kimbanguistes dans le monde, le clergé kimbanguiste dans sa totalité, toutes les forces vives, les hauts responsables des mouvements, des structures, des organisations de l'Église kimbanguiste s'associent à nous en ce moment pour témoigner, pour dire tout notre soutien total et indéfectible à l'endroit de sa divinité, Papa Simon Kimbango Kiangani, auquel on voudrait subir les remontrances innommables. 21, Kanavo tu Kangama, Kangama tu Kangama. Nous avons juré de suivre notre Dieu jusqu'à la fin de nos jours, quoi qu'il nous en coûte, quoi qu'il nous arrive. C'est l'engagement que nous sommes venus prendre ici et que le monde entier nous suive. Deuxièmement, nous voudrions rappeler à l'autorité que nous restons très fidèlement que Papa Simon Kimbango Kiangani est le représentant légal au-dessus de ce titre au sein de l'Église que reconnaît l'État de la République démocratique du Congo et les autres États. Il leur incombe de nous rendre ce respect, puisque le tout premier précepte parmi les 12 de l'Église kimbanguiste édicte que nous respectons l'autorité étatique établie, d'autant plus qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Conférer à sa divinité, Papa Simon Kimbango Kiangani, est un pouvoir intemporel que les humains ne peuvent maîtriser, quand bien même qu'ils détiennent le pouvoir temporel. Dieu est respectueux de lui-même de ce qu'il a établi. C'est ainsi que nous déplorons avec une certaine gravité ce que nous venons de vivre la nuit dernière. Une de nos autorités étatiques s'est permis malencontreusement d'appuyer, il y en a d'autres certainement, d'appuyer les démarches des dissidents en méconnaissance totale des droits et de la légalité dévolue aux kimbanguistes selon sa reconnaissance officielle, selon ses statuts, selon ses règlements intérieurs. Nous déplorons cette attitude car
il n'y a pas d'autorité qui ne soit pas au courant de ce qui se passe au sein de notre Église depuis 2002, année du départ volontaire d'un grand nombre de petits-fils de Papa Simon Kimbangu et d'un grand nombre des anciens collaborateurs de nos trois papas. Que ce n'est pas la première dissidence que connaît l'Église kimbanguiste. La dissidence date depuis 1921. Elle s'est renouvelée en 1959 déjà, si bien que à la fin de l'année 1960, 61, 62, Papa Dianguien Ndakontima avait fait organiser une assemblée générale extraordinaire, comme ce fut le cas en 2002. Papa Dianguien l'avait fait, constatant que les velléités de dissidence prenaient des racines. Ceux qui sont allés à la dissidence, nous les connaissons. Des recommandations de ce Lukutakanu, de ce premier Lukutakanu de 1962, il a été clairement dit que toute personne qui aura volontairement quitté l'église kimbanguiste en sort définitivement. S'il revient, il doit être réintégré selon les normes de la procédure de réintégration. Et l'Église, en 2002, avait ouvert la voie. Beaucoup de ceux qui étaient partis étaient revenus. On les avait accueillis, tant en Kamba qu'ailleurs. Et cela a duré 16 ans. 16 ans d'attente de créer leur Église. Et ça, nous l'avons expliqué aux autorités de nos pays, qu'on leur accorde leur personnalité juridique distincte de l'église kimbanguiste, dont le siège est Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Une église qui est une et indivisible. On tente de la diviser, de créer du schisme. Ils ne réussissent pas. Ils trouvent d'autres procédures, des nuisances, des déstabilisations. Ils n'y arrivent toujours pas. Ils y vont jusqu'aux instances internationales, d'après ce qu'on avait appris, jusqu'aux autorités politiques, pour procéder à des accusations qui n'ont ni tête ni queue. Si aujourd'hui, subitement, se sont prononcés pour revenir, comme ils l'ont toujours dit, avec un forcing, atterrissage forcé en Kamba, quoi qu'il arrive, tokokende, balinga, c'est le terme. Est-ce que peut-on de cette manière défier Dieu le Saint-Esprit? Ce n'est pas nous qui avons écrit dans la Bible que sakana na nzambe, sakana na nkolo Yesu, kasi oyo akosakana tata molimo santu, bolimbisi ekozalate, ezala na ikeke oyo, ezala na bikeke zali kolanda, batanga mokana nzambe. C'est pas nous qui sommes ici qui avons écrit ça. Et uta kala, nkolo Yesu yemoko. Et ceux qui makamongo les zali kokokana, nani ayebi. Au lieu qu'ils se rabaissent, qu'ils s'humilient, ils sont dans l'arrogance d'appartenance familiale. Ils oublient que l'église kimbanguiste est distincte de la famille. La famille, c'est la famille. L'église, c'est l'église, une institution. C'est d'ailleurs pour ça que Papa Simon Kimbangu, en 1921, il a fait 2 démarches. Il est allé voir l'État à travers le chef de gouvernement Mvoti, qui est venu sceller cet accord ici même en Kamba, donnant tous les droits à Papa Simon Kimbangu de faire son travail. Et Papa Simon Kimbangu est allé voir les membres même de sa famille, leur disant, je ne suis plus de vôtre. Papa Simon Kimbangu, Jésus-Christ m'a donné à moi, Simon Kimbangu, un travail de paître son troupeau. Et je vous le demande. Et la famille a acquiescé.
Et qu'est-ce qui est arrivé? Comme il y avait toujours des résistances familiales, Dieu, dans sa façon de faire, a fait évacuer tout le monde ici. Le Belge est venu ici, il a évacué tout le monde. Tout le monde est parti. Pendant 40 ans, il n'y avait personne ici. Personne n'avait réclamé cette terre ici pendant 40 ans. Personne. Ça appartient à qui? Il fallut attendre 1959, 1960 que l'Église revienne prendre ce que Papa Simon Kimbangu lui avait été cédé. Et aujourd'hui, on entend dire que village Nabiso. Village Nabiso. Mais s'il s'agit de parler village, s'il s'agit de parler famille, il y a bel et bien un chef de famille. Papa Misato, nos trois papas avaient un chef de famille qui avait la responsabilité de gérer les affaires familiales. Ce n'était pas Papa Diangena, ce n'était pas Papa Kisoloke, ce n'était pas Papa Dialungana qui gérait les affaires familiales. Puisqu'ils veulent venir dans le cadre strictement familial, écoutez, le chef de famille, il est avec nous ici, il est bien désigné pour faire ce travail. Et il avait dit clairement, il avait signifié à ses enfants que lorsque je ne resterai plus de ce monde, voilà comment vous allez marcher. Papa Simon Kimbangu Kiangani en tête, suivi de Papa Arma Yangena Basolele, suivi de Papa Solo Kimbangu, le Kiangani. Nous les fidèles, tels que nous sommes ici, nous n'étions pas à la résidence Namasolo Nabango. Le 26 août, ou le 25, ou avant, tango bazaki Namasolo, biso bandimi tozalaki na katite. Papa Dialunga na tika ukanga likambo. Sikoyo, nani alongola likambo wana, tala nkokoso. Il faut qu'ils reconnaissent ça. Qu'ils reviennent à la source, il y a problème. Ils avaient désobéi honteusement à la recommandation de leur père. Nous les fidèles, nous n'étions pas. Et aujourd'hui, parfois, on se voit vilipendés, accusés de toutes sortes, alors que nous n'étions pas. Les fomenteurs de cette histoire, ils sont ailleurs. Et c'est les rebelles d'aujourd'hui. C'est les dissidents d'aujourd'hui. Et ils ne désarment pas. Ils continuent comme si ça rogeait tous les droits imaginables. Ce qui n'est pas possible en droit. Voilà le sens de notre déclaration aujourd'hui. Qu'on nous écoute. Nous n'avons de la haine envers personne. Mais nous voulons faire valoir seulement le droit et la légalité. Le respect de nos lois. Des principes. L'Église a ces principes qui sont inaliénables, opposables à tous, quels qu'ils soient. Voilà où nous en sommes, puisque cela relève de l'intemporalité, pouvoir intemporel. Tout le reste, c'est le pouvoir temporel. Maintenant, le pouvoir temporel s'immisce dans les affaires de l'Église kimbangiste. Et ça crée des ordres. Il y a des tapages partout. Il y a des interventions partout. Inconvenantes. Nous ne voulons pas de tout cela. Avec tout le respect que nous devons à tous ceux qui aiment l'Église kimbangiste, notamment à nos autorités, l'Église kimbangiste, c'est une institution. On n'y entre pas comme dans un marché. On est organisé. Voilà pourquoi nous sommes venus témoigner notre soutien à notre Dieu, ici même en Kamba, aujourd'hui, en ce jour où nous célébrons le 67e anniversaire de la souffrance immense subie par Papa Diangena Kuntima. Ce n'est pas un hasard si Papa nous a tous appelés ici en Kamba. Ça a un sens. Il a su évacuer tous les dangers que les autres avaient imaginés, mettre l'Église dans le pétrin. Mais hélas, pour eux, nous sommes encore là, vivants et fiers d'être les enfants de Papa Simon Kimbangu Kiangani, derrière lequel se trouvent ses conseillers directs et toute sa famille que nous soutenons, que nous aimons, et de qui nous recevons tous les ordres nécessaires. Voilà
ce que nous tenons à dire à l'endroit de l'opinion tant nationale qu'internationale. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani. Oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani. Oye! 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mwana Vela. Wazola. Walembizola. Kaka e kaka. Yani kaka. Yani kaka. Yani kaka. L'autre jour, Papa Songyanzila, s'adressant à Papa Simon Kimbangu Kiangani, Papa, courage. Papa, tombez les beaux. Kimbangu soye! Na komba tata, mwana tamuli musantu, tosisi na biso, amen. Tata muli musantu, na mukuse, tolobi boye, na lingala. Toye komitia sima ya nzambe na biso na mpiki soutenir ye makasi. Na tina etumba oyo azali kobundisama. Etumba ngo ndenge to yebi malamu euta depuis 2002. Toko matape na 2001. Ndondo ebandaki nango. Na 2001 tangu lingomba zwi mokano ya kosala assemblée générale extraordinaire kotala mai mansu ya mpasi mazali koleka lingomba zwaki mikano solo ebimaki lingomba ebungaki etambo na mbindo te batangela biso Bible awa makambo ebele libota ya Abraham na bana na ye ndenge succession esalamaki oyo azali na elembo wana te akoki kozwa pouvoir spirituel te banganga nzambe batambela biso ebele makambo wana likambo ebimisi nkoko sondo yango wana na yango totalisi bakonzi na biso ya leta topesa bino bamikanda ya ndenge na ndenge kotalisa bino na baconférence na bapoint de presse pasi nini yango lingomba azali komona lingomba ezali moko ekotikala bobele moko ndenge Papa Simon Kimbangu asalelaki yango na 1921 ekotikala kokabwana te puisque alobaki ete ayaki na makambo misato lingomba monoko na pouvoir moko lingomba ekotikala moko oyo nde ya tata Simon Kimbangu soki tomoni lelo ete na kati na libota na ye ebimi na batomboki na basali ya kala o bazalaki sima bapapa na biso balandi bango baye kobimisela biso tobengi dissidence ekomelaki na biso mpasi tala nzambe amoni ete etumba ya libanda ekoti na kati ya ndako kasi biso bana ya ndako tokokama yango te puisque papa Diangenda atalisaki biso nyonso wana ntango mitiaki bachaussette mibale moko ya mwindu moko ya bleu bokabwani ekoya kala mingi te tata mokonzi ya bule alobi na biso pe malamu kaka tokabwana batata bamama toleli na tina yete mingi na kati na bakonzi na biso bazali kososola biso te bazali kolanda makambo na bonzoto kasi ezali makambo nzoto te ezali makambo ya molimo leta akotaka mibeko ya lingomba te biso lingomba totosaka na biso leta oyo leta kosenga biso tokotosaka ekomi lolenge nini leta atosa oyo ya biso te azwaka parti na makambo bato mosusu biso tosali mobulu te soki tosali mobulu tobomi mutu toyibi tosali boye leta aza na droit ya kointervenir mais tosali mbeba moko te ezali likambo ya bato bakenda na bango na volonté na bango batindiki bango pete bakei ekuna bakei basali lingomba totali oyo ekomi lingomba bazali kosala basacrement bazali kobalisa bazali kosala makambo nyonso kasi ekomi lingomba te nini susu bapesa bango mikanda tosenga na baleta na leta mbala na mbala ekomaki kutu na ntango ete likambo na bosanaki na 2010 tout un gouvernement de la République ministre de la justice lozolo bandi basiéger bazwi mokano ete monkoto ekangama 26 ezala susu te kokamwa batata bamama kino lelo mobeko wana leta akoki kofaire appliquer yango te
L'État koki ko faire appliquer ngo ba tiki kandengwa. Nani azosaka na siko l'État. Hôtel ba continuer ti mo lelo. Alors to lobité awa ye comique terrissage forcé. Toko kene na makasi, mboka na biso, ya batata na biso, banzota batata na biso ezokuna. Bampangi. Est-ce qu'ils pensent que là où Abraham était enterré, là où Jacob azalaki enterré, ba famille va réclamer banzota wote bolongo banzota tombe bango pa mususu. Tala makambo zali komona nakati na lingomba. O ezali bazali banzambe. Banzambe bayaki pona libota oya musuni batikite bayaki pona mukili mobimba. Nzoto na bango ezali pa mususu te. Awa na yelo selimiasika. Maintenant on revendique que ba ko longola banzota batata na bango. Tala makambo modela est-ce que kozalaka? Alors lingomba tobite malamu to éclairer luyalo. Azonga simona makambwana. Azonga simona makambwana. Biso tozali batu ya kimia te kotika la kabobele batu ya kimia. Lingomba lokola azana ba principe na ye oye kangama utakala. Soka moni mbeba akovanda. Tina na yango na 1961 na décembre tito comme en janvier 1962 le kutakano munene salamakia. Première assemblée générale extraordinaire oyo papa diangenda asalisaka banaka. Mikano et kangamaka. Il y avait 63. Na 13e article, c'est là où Yebisi Makambo tozali ko vivre lelo. Et où il est loté, ce n'est pas sa divinité papa c'est mokima ngana inventé yango. Ba tata na yebatika kiam. Mutu oyo amibimisine na lingomba. Akei na ye. Akeni libela. Bakulanda yete. Mais soki ya monike na bungi tika na zonga. Akozongela ndenge mibeko lingomba kangi. Mais bango, tozali boy, jamais toko foka mate, toko sala boy te, il faut kaka, ba s'imposer quand on ndenge na bango. Ngomba pe alobino, so pe kaka ndenge wana nteko ko simba na bisote. Timo ya lelo. Ba zelami de 2002 à 2018. Na 2018 était ngomba lobi point final, botika sur la ki mangi c'était bokende libela, l'état pesa bango personnalité juridique. Nani yango ko sala bongo te. Dans quelle institution mutu akenaye atikali ko tchola atikali ko finga lobi bazongi na ikaka c'est comme si de rien n'était kota na ka vanda ezalaka te atali kambwana ba comprendre ngote vraiment ba koki ko comprendre ngote tala maeto linga kitola kisa na kati na mokili to regretter kaka que bakonzi mususu ya mboka basopani na mouvement wana basala lokola ba soutenir bango ba mema bango tutia wana nkamba. Kasi baye bakayete o ezali lingomba pouvoir na bango ezali temporel, c'est-à-dire que ezana suka isukaka o ya nzambe eza pouvoir intemporel et kosukaka te sikona o yesukaka na o yesukaka te na mokolo bakanisa place wana. Voilà batata ba mama na mukuse likambo to ko talisa awa tozala biso banso sima ya tata mokonzi ya bule. Moi na biso mbula na biso ndenge bakoko na biso balobaka na 1921 soki tokokangama soki tokokufa tosilisi na kombo tata mwanta nifante. Amen. Pour papa nous mourrons. Merci beaucoup. Papa, pona papa, tokowa. Tosilisi na biso na komba tata mwana petita mulimo santo. Amen.
Imbangisi oye! Tata Mwanda Velela oye! Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo na bandeko na biso ya Yelusalemi po ete baya kopesa fleur na bango ndenge basalelaka yango tango bakendaka na lukulu kasi mito ya bato eninga
basangani kimia ezali susu te mayega nsipe masuki kimia ezali susu te yaka omega kongo na polele kimbangu polele kinga na yo na mwakili mikanga satana na bisika biso akondo fumula bana na yo mayini na kufasangi ezangu ya na mwakili mafili sama bima sose ya lengu ya lema na kena kote nyose jari pamba kola mabili sika biso mabeza ngeko mameloe swalo kumuna ya ina ya mwakili swalo kumuna ya ina ya mwakili swalo kumuna ya kambanda tunungu ekota na pyoka eleke kota na ebale ya Kongo pe ekota na ebanga eleka na otime epanzana na mokili bamoipe emeli yango na mapata enoki na mokili mindele bayindo bameli yango nguya ya moyini enyatami kimbangu alongi nguya ya mokile kitango moke esila mokili ezwa kimbia kimbangu kumuna ya kimbia ya mokili zalo kumuna ya kimbia ya mokili zalo kumuna ya kimbia ya mokili zalo kumuna ya Kibangu simbangai, kibangu pambangai. Satana lingili susute, bana ya zambe basala. Kasi ye ayebete, bozongi ya kulumbimbi. Akosuka, ngonga na ye ya komonana. Esi ekoki, ngonga na ye ya manali ngomba na ngai ekoki baoyo balandiye bakomona na polele pena basali na ye bakomona na polele olumu ya moko na kobimisa yango polele wetenga kibangu elombe olumu ya moko na kobimisa yango polele wetenga kibangu elombe kibangu simbangai kibangu pambangai satana alingili susute bana ya zambe basala kasi ye ayebete bozongi ya kulumbimbi akosuka ngonga na ye ya komonana esi ekoki ngonga na ye ya kobima na lingomba na ngai ekoki baoyo balandi ye bakomona na polele pena basali na ye bakomona na polele olumu ya moko na kobimisa yango polele wetenga kibangu elombe olumu ya moko na kobimisa yango polele wetenga kibangu elombe basangani bafikinga mikinga izoba bozoba na bango ekomonana polele basangani bafikinga mikinga izoba bozoba na bango
bangweko monana basangani bafitinga mingi ngaizoba mozoba na bangweko monana olele basangani bafitinga mingi ngaizoba mozoba na bangweko monana lokotala nanya zazoba aito bango lokotala nanya zazoba aito bango malakisi bango nzela ya malamu bakongoli bafindiki bango moyibi ya mbongo bakongoli bafindiki bango moyibi bakongoli bafindiki bango moyibi ya mbongo bakongoli bafindiki bango moyibi bango nde baniyibi bapanina lingomba nanga bango nde bazoba bazela bakomonana batananga bakoseka bango bakomonana na zamba mazo bakomonana polele usobana bangweko monana matiti ekoboya bango bakomonana polele usobana bangweko monana na bango ekosila na bango ekosila lolendo na bango ekosila na bango ekosila lolendo na bango ekosila bakomonana polele bakomonana polele Mama pasteur ayana nawo atangira bisura mukana mwatata nzambe kumbwa seye mwane mwanda vilila sitwatanga nkanda nzambe munkunga wankama mosi yekumi yesambanu sitwa yantikila munzila yantete te munzila yavua sitwatanga mukumbwa seye mwane mwanda vilila mono izola nga mfumu kadi yandi uwanga ndingami yetu sambu lutwami inga yandi wantambidi kutu kwandi ikuma nzolele kubombidila mulumbu byami bya byonsono biya kidi moyo nsinga myalufwa myanzinga yewonga wansi abafwa wambwila ya luaka muntsisi yekiadi kansi yabombidila nkumbu amfumu engwa mfumu do vukisa mwelami mfumu wena nlemvo yelunungu nzambi eto wena nkenda mfumu ukebanga babu mpombo mono munzungu yakala yeyandi wampuluza umuwelami vutuka kuvovomo lwaku kadi mfumu ukumvangidi mambote inga ngeye watani na mwelami mulufua ye meso mami mumansanga ye malu mami mubwa ngina diata vantadisi amfumu munsi abavumuna mukumbwa seye mwane mwanda velila amen lombele nkunga ukonalega Yerusalemi baba bakengo pela menga matanu menga dombe yangalala zitu swaku yizidi jivalume kuleta dombe yangalala zitu swaku yizidi kakaze pole kuye mane mabuza wazizi lokele na wetu kwa tina o ya ndala inura
vatengokera menga matalumu kuleta ndombe yangalala zitu swabulizidi ibaba vatengokera menga matalumu kuleta ndombe yangalala zitu swabulizidi tata tempole Baba tembokera lenga matalumu kumeta ndombe yangalala zitu swakulizide Baba tembokera lenga matalumu kumeta ndombe yangalala zitu swakulizide na komwa tata mwana pe molimo santu lelo eza mokolo monene mokolo oyo tata na biso asalaki aksida na lukulu biso bana kodala ya Yerusalemi tobalaki kokende kuna depuis 60 tina moya lelo me na lutumu ya tata na ye alobi makambo ya lukulu ekomi na nkamba yango wana tolingi tosala seremoni moke tokende mosika mingi te koko na biso papa Simon Kimbangu ngai kutindama ya tata tawa sekoki na kusala sini alisida ikwea kwei alamuki yemoko etange nzambe ake esika matiti ezalaki ake kofukama esika afukamaki babifwala oyo biso tobengaka na Kikongo babifwala damzami ekatana babwaka ngo wana ake lisusu ake kofukama mabolongo nyonso ezoki nango lisusu makila ezobima agangi na mongongo makasi alobi na lingala tata andimi te aye koloba na français tata andimi te aye koloba na Kikongo ayami ye abi kende nanu kolamusa bato oyo yaki na bango na kati ya voiture tala pasi makila ezosopana nzoto mobimba yango wana koko ata na pasi ya batata na biso 37 000 familles ebebi na zamba bamosusu bakoko na biso baza kotia ye moto na panzi soko tolandi koko na biso kuna na mbanza Kongo batumbi ye nzoka nde mwana oyo batumba azalaki na mokongo na ye nde yeyo yango wana koko limisa biso koko malgré toyebi yo te malgré totosaka yo te malgré totongaka yo mingi kasi limisa biso bana na yo bazongi na likolo bilongi nyonso epasuka bake na hôpital
papa koko mikanda nde basalilaka na biloko wana bagrafege ata na likambo wana koko kokanisi na biso te mokili oyo bapesi yango na maboko na yo okomisa biso pasi ya bana 37,000 famille mingi bakufaki na ndenge moko ya mabe mpo na nini yo ndimaki te nkolo yiso mosala opesi ngai na kosala yango yo babongisi maoyo babongisaki kasi na moya lelo tolongi na biso Kimbangiste oye! Kimbangiste oye! Kimbangiste oye! Est-ce que tolongi te? Yango wana koko tokoloba makambo ebele te po ntango esekoki opesi ngai ndi yango wana na toye na alliance oyo koko yango topesaka yo kuna na likulu ntango otindaka badelegation bayaka olukiri ingi muna mafwa katu na komba tata mwana pe molimo santo koko na biso toye kopesa yo mwa mvuma oyo po ete elemo ya alliance na ndenge otindaki mwana na yo mwana okokende nakokufa nakobika
bato oyo bayaki kopesa ye fleur balataki vere blanc yango nde tolataka na lingomba mobimba eutaki na maboko ya yo tata Simon Kimbangu yango wana koko tokoloba na biso mingi te tala mokili ya bafleur ebelema tangu bafleur bazokende tosengi mpe na papa représentant provincial ya Congo central olanda libela